Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoi TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage, sans langue de bois. Sur BBC Mpoi TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais, tous à la fière, Yakozala Africain, tous à la na Bomoko, poto tonga mboka, pona biso, na banda na biso. Voilà, salut, bonjour, bonsoir, la grande famille de maman BBC. Bah bonjour, Nabino, bah bonsoir, voilà. Beaucoup de nous tous solo là, beaucoup, parce que l'air est grave, voilà. Je crois que non, la grande famille vous a bien, bisopé par la grâce de Dieu, n'en a toujours que non. La grâce de notre Dieu nous suffit. Quota aimé, partager, et voilà quoi. Namoni ba appel nazaki te na bimaki, ba appel les ebele, ba message les ebele, na po essayer ko répondre moko. Bandi ko mususu o bokomela ngai bo kanisa te peut-être que non maman BBC amoni message à ignorer te, ba message kotaka ebele, ya ebele. Alors ceux qui na bandi ko répondre na bandi ko répondre, place na sukaka, nde place na pemaka. Alors bolimbisaka bandi ko mususu boko melanga peut-être na ko répondre bino na 2 jours et voilà. Tellement ba appel les ebele, ba message les ebele, voilà. Mais on est ensemble, on est vraiment ensemble. Ou encore ceux qui ont un message au monde qui non à répondre te, au monde qui non eza urgent, au bipé ata. Au monde na appel il y a bip. Tant on compte peut-être na page na yo, na mon message. Voilà. La grande famille, bah bonsoir, bah joyeux Noël lisusu. On est ensemble et toujours famille Libota. On est ensemble ngande koko takalate, na ki koko sate. Na ngai on a profité pour ça là na moi analyse oyo moi émission oyo vu que vu que message eze belé maman BBC balobi kuna makambo poison eza lokuta et mataki kitaki. Alors on a bien on a ça dans une émission tant on aussi ça. Vous allez dans la grande famille, voilà, c'est au moins ça. Tout le monde message, tout le monde bat na page. Maman BBC eza poisonté. Et mataki kitaki. Voilà, maman BBC aïe. La grande famille, tout solo là, tout abattu, ça fait mal. Il y a page moko et commis, elle se porte bien, elle se porte super bien. La maman de tous SB, Azanae na poto, le vrai Zabakouk, tobo ya distraction. Si la bisalo azali très bien. Bolanda batu ya YouTube te ba intérêt na bango eza ba vie. Mais non, to solo la ba intérêt ya batu ya YouTube eza ba vie. En même temps, ba bimaka na caché ya bino ya ye soi-disant maman ya les abakou. Bande ko to réfléchir. On ne fait que vous aider à beaucoup à niveau moko ba capacité moko boya ko réfléchir lo kwa batu. Si boko ya ko informer batu que non bolanda bato à YouTube te sûrement pe que no bato à YouTube pe bakoya ko répondre bino parce que bino nyonso boza pona mutu moko, c'est-à-dire que no bino na bino kutu bo yo kanate, c'est ça, parce que le message est bien passé à koloba que non bolanda bato à YouTube te. Maintenant moi je me demande na sala ki émission moko boy na mo ina lobi atali kambango ya poison, il fallait ko ya kolobe lango sur les réseaux sociaux. Ah bobandi susu ko tia mama nani ex première dame na ba miniature bo moni ne bobandi yango nga kutu na ko tia kutu te ex première dame na ko tia kutu te. Quelque part ils ont respecté. Ils ont respecté surtout ba chaîne o e fingaka e lobaka mabe bozupe ex première dame bobandi ko mami kawana. Na yesila a omona ngote ke no eza bien te.
On a coûté ça un problème dans été parce que mutu n'a façon et fonctionnaka. Donc pour comprendre il faut zaka mutu amaïli. Parce que lorsque vous venez, boye bo mami qui kuna poison à quoi qui est ce qui maman ex première dame té de letoye bité. Mais kaka bino lisusu boloba ki awawa, ceux qui stream nini yangwana à côté ça qui mbongo ebele. Il fait sous intervention mais bino bandeko. Bon moni parfois il faut te réfléchir ça ka. Eza que si la ouka azoko kaisu makambute eza nini au juste parce que là on ne comprend rien, absolument rien. Bobimi soit disant atika na théâtre parce que elle est combattue. Tola dit même pas 2 jours, même pas 3 jours, même pas 48 heures yo. Même pas 24 heures na okioloba. Oh ba tcheli poison. Na poison yango wana bomemi ni preuve, ni photo à hôpital, ni eloko, mais boye na ba kombo ba artiste bo bandi ko finga ba artiste. Soit disant bangonde ba bomiye, bangonde ba tcheli poison pardon. Non bandeko. Bato mususu soki boke na ba commentaire. Bato mususu tokyo bengango distraction, oui. Bato mususu bakoloba ah bon lobela ngo te za distraction. Non. Il faut to lobela yango. Nous devons ko ya ko lobela ngo na sens a koloba ke non. Soki bazoya na babiloko na bango wana, ba yango na sens moko ya bien batanga ba kombo ba tuté. Parce que lorsque bakotanga kombo ya mutu loko a Poutine, biso tokoya. 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 Pour Poutine peut bâtir la ke ba poison. Poutine peut ba boire que la ke malade. Mais les kaka sous coulisses. Bino bozo tatone, boye bolobi ke non, bolanda bato YouTube te. Mais bato YouTube basi baye, ba cité ba kombo ya papa Elombe, ba Naomi Barcelone, ba cité Dinana, ba cité Irsine Pechanga, Black Line Mobutu, ba gros bisous esiko za. Je crois que non, on fêté na poto déjà to yip to mona mona ka bilili. Ba cité Poutine. En même temps, bino bobimi boye koloba susu ke non, c'est faux bolanda bato ya nani te ya YouTube te. Siko eza nini au juste, bozo mona ke non, bozo ya mingi ka pona ko sali ba personnalité ya bato. Et loko esali ngana ya ko sala analyse na ya ko sala émission eza nini. Bolanda nga bien famille libota. Ba bimi ba lobby 1 heure. Il y a émission. Na quelques minutes. Soit disant que non, bah ici la poison, azaki na poto, azaki ceux qui wapi yango akweba même en hôpital boye poison. Dieu merci, soit disant que non, ex première dame a aidé, yé muto vuta ki kosala ba mbongo, ah on a stream ya dazai na mbongo te. Bino, donc bino nous devons vous aider à réfléchir. Nous devons vous aider à réfléchir. Il faut tout sunga bino pesa bo réfléchir. Donc, vous devez vraiment réfléchir, aider bino à bien réfléchir penza. Ngai ta on a écouté l'émission na ngaba na lingana na faire voir bino. Na tia bino na balance botala makambo ndengeza. Baye balobi ke no poison. Koto pe baye balobi ke no ba vrai abakouk. C'est-à-dire oyo ayaki koloba ke no ba tcheli bango poison, ba tcheli poison aza faux abakouk. Eh, to kene yango na botanga. Ba o baza ba vrai abakouk bo landa ba bananité, ba faux abakouk te. Ba faux abakouk eza ba o ba oya na lokuta. Mais ngana ko sepela sikoyo, o ayaki na makamwango. Loko ba bengi ye faux abakouk, abima ya ko répondre vrai abakouk. Vrai abakouk abimi alobi ke non, eza lokuta elle se porte bien. Siko, eza nini siko toke nango tokoloba nini? Aokoka makambu te, tant boye na makambo a poison parce que lobi déjà boloba ki ke non o atika na ye kaka théâtre parce que aza combattu. Lelo boye poison. Si vous avez réfléchir bien, vous avez que nous avons fait un peu de temps, asilama, alingi sko mi benda na kimia, sko zo lukatio. Si vous avez solo là.
aluka tio ya komi bendana alongo aloba ke no mondo eza mabe lokuta mondo eza mabe te parce que oza nyukama na mondo te mondo bandango na télévision biso totala o na télévision oyebi okoti CD okoti na ba cassette ti okoti na YouTube aza kombati te aza kombati te boya koloba te makambo ko aza kombati jamais loba peut-être que non aokoka lisusu makambo te aokoka na lisusu makambo te bobandi ko dusola ndabu ya koloba ke non aza kombati poison po mi vandela déjà ba jango eza apeka bongo ti siko bolinga biso to réfléchir nini biso to loba bongo ti to loba bongo ya koloba ke non ye ndenga za wana aokoka lisusu makambo te siko po avanda akovanda ndenge nini fo boluka tiyo siko eloko siko eza mabe eloko ezo lekelanga c'est parce que boza batu boza André lobi ba memeli biso likambo ya koloba ke no avanda na ye parce que elle est combattue lelo bo memeli biso esusu ke no poison en même temps lorsque bozo ba makambo poison batu mususu ba bike no atika ne peka ka musala ngo batu mususu pe batelemi ya kotika po nini yango eza musala na ye eza dona ye atika te a continuer parce que ba voisin wana ba kokanisa ke no to bangi bango c'est-à-dire que non la guerre comme à la guerre toye comme les sous na poko comme que non elle va très bien azobela te bacheli poison te elle va très bien batu obino bokoloba keno eza distraction oui eza distraction mais eza distraction mais eza lika moko ya moindre te eza lika moko mukete parce que eza ba makamususu boki ko ya nango na réseaux sociaux ya ekeno lokuta boluki baise mais il faut savoir peut-être ko respecter batu mususu tangu boye bolobi keno poison bo citer ba kombo batu bo cité kombo ya Poutine, bo cité Papa Elombe, Naomi Barcelone, bo cité Pechanga, bo cité Dinana. Baza na ba famille na bango, baza pe na ba fan na bango. Bo tche bango wapi. Et puis lorsque bozo cité, boza na ba preuve ezate. Bande ko botika ngana sala émission, na olingana faire réfléchir bateau. Bato ba comprendre rapé parce que bato ebele au moins pe balandi life wana pe ba sili ki pe bato mususu babi bato ba tshela kana poison ba analyse na biso ba émission na biso ba mama BBC bato bazo bika bato ba obika ba olongwa na ba confusion bato ba obima na ignorance parce que façon nga nazo sala l'émission na ko ramener savoir na ko bena maele na obi tala raisonner awa boy yo mo zo réponse obi ah bon. Boa ko la publicité à muto bacheli poison. Ezalaka te. Muto mususu ba oki bacheli poison bo ba memi ekutu soki wapi yango kuna muto ya akobikisa bo mi peza ya kobomba. Siko eloko bo sala oyo boye koloba makambo ya poison likolo nango bo cité be ba kombo ya bato. Bo mona siko place onga na osepela nango te. Bo cité pe ba kombo ya bato. Bo ko cité kombo ya mutu soki boza na ba preuve. Sko tangu be tokoya tokoloba ke non si la yo ba tcheli yo poison oke ko yebisa batu na yo opesi bango ba kombo bato ba tcheli yo poison parce que tokoloba nan soki bango ba ye koloba ke non batu tel ne ba tchaki automatiquement si la yebi batu ba tcheli ki poison a yebisi bango ne bango ba ye ko citer bande ko je crois botala ki film deuxième épisode ngana sisa wande na kotala ngo. Non, on est déjà 3 heures passées. Ils ont 9 000 ceux qui combien. Na 6 on a rapidité car comme ça, dans ton on est dans la bino déjeuner. Bon, comprendre de la grande famille. Parce que on a moni que non, et comme ils sont sous poison, et comme ils bango sous ba comme ils changer malouba. Non, ils ont la kate. Ils ont la kate. Ce qui est si la ou kazo, si la zo kokalisu musalate, avant da kimia. Et non pas koya ko bo linga siko bo lukele tiyo moko po mi asila ma avant da kimia bo bebisa ba image ya batu tango bo cité dans bo tchena batu na trouble mobali boye biyo mobali batinda kiyo boye po sala boye banani wana pona nukuna na epa SB kuna mibali basa peze belete lokwa epa Poutine siko nenge bazawana boko yeba kaka bango oya sali eloko wana ntango bozo cité
bozalaka na ba réserve mususu bandeko. Bozalaka na ba réserve. Omoni eloko nyonso, omoni nyonso to omona o ba bimi boye bo informer batu ke no quoi ça poison. Na yo keli kaka mama bino mawa. Na oyeba te na kobenga ye innocente qu'elle est, la pauvre qu'elle est, nazo yeba te na ko chaye place nini. Est-ce qu'il faut koyokela si la mawa to il faut pas koyokela si la mawa? Parce que atangai na bo moto nanga. Façon ce qui nazaki peut-être ngande si là, mais non, il me fallait peut-être na télé ma pena loba NON na ba makamususu pour ma personnalité. Pour la personnalité nanga na oya ko téléma et non pas ta loba oui que non et non et ça YouTube bêtises et les églises mais non quand même ta personne. Est-ce que si là oyebi combien de personnes peut-être ba inyo vi kaka ya batu oyo ba ya ko nani ko finga batu pona yo. Oki ozala te na mutema wana te. Et à mon kozongi ka simolobi ah. Na ozala peut-être aïe peut-être na bandeko mususu na sima bandeko oyo. Mais boye ba penga na lobaka ngo na informa bino. Boyebi tout ce que bosala. Oh nyonso bosala na komba Poutine. Nyonso bo finga, nyonso ba kombo bo pesa ye. Ya boyebi te. Pibo bosale la kapi nani Poutine. Nga lelo na komo benga ngo publicité. Ya ke non na banda ko moko boye ya ba konzi beda be ba vandi boye pa elongi ya Bellevue fungwa mikuna ba ebimi na télévision ba komi olanda Bellevue. Pona nini mafinga moi moko ba finga kanani komo ne Bellevue atuna ka ba film de bouche à l'oreille okebi pete boye pa mama bebe se pa bimeli bango na kati ya ndako kuna balandi mama bebe se ba comprendre ya solo mero alobi to kena na Bellevue télévision ba ke kuna pe ba ke ko kangama makambo ke na bongo makambo ke na bongo. Maintenant c'est par là que nous besoin initier si la besoin yebate ce qui bino besoin na réflexion anate elingo za ta bien yemoko à réfléchir bongo po ayebisa bino ke no bo arrêter na kombo na e nga lelo soki na komi ko finga batu po na ko sala ka ngo te na ko salela ka ngo te ya ke no na ye na finga jamais kutu na ko sala ka ngo te. Et si s'agissait peut-être de l'eau na bandi ko finga bino bokanisi ke no Poutine wana ko akotombola fond na ete aotombola aotombola pesa ma bébé c'est bongo te pardon na imagine nga bongo te ou encore otiki nanga moko siko soki na zui appel ya bongo ba yebisinga ke no na kombo na ngai te na bêtise te na oyoka pe sonit soki na o continuer c'est-à-dire que non na o continuer bêtise na réseaux sociaux na kombo ya mutu c'est-à-dire que non mutu ana lingi yango il faut to lo bango bongo il faut to lo babongo il faut to lo bango bongo na opesa exemple ka ya ngamoko pour soki lelo na yena banjo wana kuna di bumundunde ngape na yeba na ngande ba finga batute na yeba kana ngama finga tende mbumuninga ya ka munoko ne na sa bana be mission me na yeba ne ba finga batute na za na ba insulte na munoko na ngai te na ringa ezaka ka imbécile tamutu esili nde ba insulte na ngawa. Mais pour na koya ko recadrer batu na ko faire réfléchir bino na ndenge moko ya ke non awa penza ou ko lekate. Sko dites-moi yango po mona ngana okyo sala émission bo 40 minutes na fingité na oloba kaka mutu mususu okokate na 40 minutes na ko tout ababordi na ko finga mais nga 40 minutes voire même ata 1 heure na okyo betango awa na finga te. Si vous imaginez un bon jour dans la mouki vous komi ko finga na o finga batu dire maman bébé c'est na famille libota maman bébé c'est wana boy maman ata mu pécha ninga zawana. Je ne pense pas que nous soyons na mutaye pour na bandi ko finga pour na irsil péchant à soulever téléphone na pour écoute déjà loba na zaka ni na ba communicateur ni na ba ni ba biso msusu zaka volonté ya koloba ke non ndenge to linga ke ba makambo ndenge ke na ba injustice. Makambo kabaka te ezaki awa ya Karine Mokonzi déjà awa toye bate soki bozo bouleverser makambo ngo bozo banga janvier février parce que na minute azana na balada le yaki na nani na ba stream ya dina et puis kuna jour anniversaire na alaka ki bino janvier février ba mpia ke zala ke fois ya matière bon mon akino vous n'êtes pas gentil boza sagité
Na minute c'est comme si na olo ba neti ba tout trois botie ba tout na confusion bo mitie bino moko na confusion likolo na ngona ba tout mususu oyo alali aloti aye ko loba keno na latake koto na lotaki na moni belle vie aye ko ba yo finga kangai na minute ono lingo bimisa belle vie ndoki na famille na ozo kanga na ba ndoki te o lota ba ta famille na oto bimi na bango libumu moko okende ko lota belle vie boni boye bandoki ya famille na oloti bango te botala ne bino boyaka kwambriye bato belle vie azana ne pas na opo lota ye obana ya oloba ye de façon ngozo lobela po bato ba confirmer que no bato ba loba que no belle vie azandoki na famille na olota bato te o sauter ka famille no ke ko lota belle vie boza ni na collaboration ni bovana ni bo solo la okolota belle vie peut-être soko tchaka neti babiso ba mama bébé c'est tokolona kolota belle vie soki peut-être na tchaka na prene na tchaka na prière na tchaka na prière na tchaka na prière nzamba okola kisanga lobitala mutu nozo sambela na protéger mutu nozo sambela tala boy pese message wana c'est ça yoko bukinde côté oyina ye ya koyina siko message nini nzamba kwa kola kiso na ba don spirituel ou soit disant na zala na ba don moi ça na pesa nga méchant moko La grande famille, vous aimez vous partager, s'il vous plaît. Vous aimez vous partager. Likambo eza awa, eza distraction. Eza nango distraction, mais na distraction na biso to ko telemela, ya koloba ke no bo réfléchir soki bo ningo ya na ba distraction sur les réseaux sociaux. Bo tala kapé ba paramètres, bo ko tala na ba paramètres. Na minute oyo yepe soki azakuna sa vandi yesi la oka sa vandi. Aomona te ke non na makambo ngo ya boye na nzela na nga eza nini kaka ozo tu comprends rien pour peut-être obimisa ta voix moko loba ate lo moko loba te arrêtez pour ata soki nga ye moko sila uka ngande sila uka na yoki makambo na poison na hôtel manoba non na poison te ka ningi life ezala ki wana ezaki soki ya iner azanga ikomona keno encore bazanga ikobenge balobi keno mutu azana life balobi keno keno uzana poison po batela milimo ya bato o batela mitema bato non atiki pe kende ka bongo non tango tiki kende bongo c'est ta personne aussi ete kama na ndenge ya mabe la grande famille bo aimer bo partager. Elle se porte super bien. La maman de tous. SB Azanaye na poto. Les vrais abakou. Toboy distraction. C'est-à-dire que non, bato o ba memeli biso makamou ya poison na réseaux sociaux, bango ba bengi bango ba distraction, ko distraire bato. Toboy ba distraction si la bisalu azali très très bien. Bolanda batu ya YouTube te ba intérêt na bango eza ba vie bandeko au grand jamais ngai ata intérêt yango ya vie na okiko ya na image ya Poutine na pakolo salité jamais kuto eleka soki ezaka ki lokoso ba vie sur les réseaux sociaux ya koloba pona lokoso yango yo te ka molimo no obanda ko salir batu non ngai eleka te et les katins. Tomoni isusu na page mususu. Ah bandiko eza pasi eza vraiment pasi et surtout ridicule. Na mona kiango wapi yango où est-ce que j'avais vu ça quelque part Bozela. La grande famille bo aimer bo partager hein bo sunganga pardon. C'est où le message yango natanga ah pe balobi batieli si la bisalu poison et outi na ngambu ya belle vie selon ba journaliste ya sila batieli poison et bimi wapi ebimi na côté ya belle vie siko tayo moko ebimi na côté ya belle vie tovanda kimia mais to ya pe kotuna bango te ya koloba keno bolobi euti na côté belle vie mais toza pe na besoin ba preuve toza pe na besoin ba preuve
na bino batu bolandaka biso si boyebisa ta bango ntango bolanda botondani na life botondani bozobenga soi disant kaka ya bandoto moko ya buzoba famille nozolota te opumbwa kaka na belge ovanda na ye te olia na ye te bosolola te okekolota ye bandoki ya famille nozolota bango te bino wana bozaki bobanda kolanda bozaki ata na besoin bozaki ata na idée moko tata présence d'esprit te ya koloba ke non toza ata na besoin ya preuve bosakana na biso trop bango nyonso kaka l'effet kaka boyoki kaka poison basemporte na loinge wana bango nyonso nde eloko sikoyo elekelaka nga na ka ya bakwiti. Donc il y avait personne na 1 heure et quelques minutes wana ya mutu alobata ke non bapreuve eza wapi bandeko. Est-ce que vous avez des preuves avant de toucher? Mais non, ça se passe comme ça. Si on a 800 personnes, ce qui 700 personnes, il n'y avait personne na bango nyonso, voire même na ba commentaire. Il y a l'obata que non. Est-ce que vous avez des preuves bandeko? Bo tout nana nous avez des preuves. Avant vous banda ko attaquer, avant vous banda ko loba. Ou encore tant bino ba informer bino makambo poison. Est-ce que yé moko kolo nzoto o bachela ki poison? Est-ce que Allah ou bino bien autorisé bino bo bima nango na réseaux sociaux boya koloba? Mais non. Bino bato bolanda ka biso bo sunga ka biso. Franchement. Soki na ye na buzoba, bo continuer toujours kondima buzoba nanga na bando ye la bino toujours buzoba. Est-ce que bo kiko imaginer life moko peut-être il y a 700 personnes. Et ça qui est dans mutu mon côté ou azaki na raisonnement et za na ba commentaire et za na bato bazo benga kaka mafinga na ba commentaire côté ope bozo benga bozo loba atika na ye kaka théâtre balingi ete na ye kutu tango bandaka SB azaka na bato ebelete azaka soki na 8 personnes et boye na minute oyo tolingi susu bato a net traité. Est-ce que vous êtes malade ou comment là? Et ça ndenge nini? Ni les gens qui bino ta ya koloba ke non yaya e o meme biso problème oyo please biso toza ba fan na mutu poto zo ba tension te oza na ba preuve ou encore tant yo pe oye koloba yango awa ye autorisé ya koloba bande ko boko pesa biso ba sens ki bo moto te na ba question na bino peut-être ba question na bino ça fait mal hein ota la penza life boy il y a 700 personnes et ça na mutu moko te za na sens ki bo moto na tunaka batu wana ezalaka batu normal to ezala batu moko ka ba robot. Pour je ne pense pas na nombre ya 700 personnes ezanga ata 2-3 personnes au baza na réflexion ya kotuna take non. Est-ce que bozana ba preuve? Est-ce que bokoki ko pesa biso ba preuve? Qui vous a informé? Oui, bo sambisi nanu yepe po bo motone pe zonga ozana ba preuve. Source aux unikambu o wapi ou encore pe botuni ceux qui yé moko payer moko ceux qui si la ebisaki est-ce que autorisé au bimo ya kolobango sur les réseaux sociaux tango bimi pe ko ya kolobango sur les réseaux sociaux siko bénéfice nango ezanini tu viens tu informes aux gens soit disant ba tchelier poison mais asa yo ki bien o informer ba tout cas ningo informer muto asa yo ki bien mais boye les sous bo bandi ko finga batu. Oh my god. Boso kende wapi? Boso réfléchir ndenge nini? Ya on a le bakabande ko bino batu bolanda ka biso, bino nde bo anteta ka biso na bêtise. Ya on boyo ka nga na lo batu, soki nga numéro na ngeza la wana, numéro na nga mama bébé c'est OK na ngo mabe kuna. Oh ya solo bolimbisa. Parce que nazawa na te pona kwa ko détruire bino, nazawa na te pona kwa ko mema bino na distraction, nazawa na te pona kwa ko bimisa bino peut-être na présence ata ya nzambe ou voilà. Non, parce que les réseaux sociaux sont dans la réalité. Neti tangu na yebo na nini? Na ye parce que to sala ki émission moko balobi ke no poison. En même temps les sous to kaka bango na bango les sous mususu ye ko loba ke non, te eza poison te azana e bien, elle se porte très bien. Ba vrai ba abakuku, bo landa ba to YouTube te, ba sa bona pona ba intérêt ya ba vie na bango. Mais enfin là, toza wapi. Attaque non et kozala ke non pour na ba vie. Mais moi je ne pense pas que non belfia ko pesa nga akondimata ke non mama bébé sana zo finga batu na kombo na nga pour na ba vie. Non. Non. Wala penza na koyoka na omona penza na ndimi ke non na akotombo la téléphone na obenga.
est-ce que soki babengi yo kaka mpona eloko wana une façon na koyoka soni babengi nga bayebisi nga keno tika na kombo na nga bongo te bapesa baremarque moko boye oyo eza propre te parce que moyen eza te ye sila okasala yango parce que bayebi déjà faiblesse na ye. Vous comprenez? Bayebi faiblesse ya sila. C'est-à-dire que non, sila n'a pas un mot ya ko elobela ba communicateur na ye. Si elle avait un mot, alinga loba, c'est parce que bayebi faiblesse na ye. Lorsque je dis bayebi faiblesse na ye, ba bengana, abengaka bango, bokene boy, bosala. Karim Mokonza bima kiawati. Alobaki ni alobaki ke no sila benganga tanga moni yindele na réseaux sociaux mais azaki azo budenga po aye monaki déjà na solo la kanana na belle vie na posta belle vie boybo abandi ko budenga tango yindele na réseaux sociaux ayebi ke no na za muto ambanga aye ko lukanga. Vous allez vite comprendre que non tango azanga ka moya ko loba to ko condamner été toyebaka keno parce que bango bayebi faiblesse na ye na sima koyeba faiblesse na ye aza na eloko akoloba te po ayebi keno soki mekika kokweyisa mandoki bakobalolela ye na minute maintenant à quoi bon yo mutu omiteki nanu déjà yo moko omiteki epa bato c'est-à-dire que non a vivre kana eloko wana balobaka nini balobaka donc aza na culpabilité moko boya koloba bateau, il fallait pas, mais ok, na déjà na bango. Zala na bango. Ponga ata lelo Poutine azo bela. Na sukulis na yo ki no Poutine azo bela. Na yo sa elango life te. Na yo sa elango life te. Na bandi liboma. Na protéger te. Na yebi ke no aza personne publique. Na yebi ke no aza na bitumba. Na yebi boye. Na ministre ndenge azobela, il faut vraiment bouchon bato ba yebate. Mais tant on a na pédicia na bandi di boma. Nga na obenga ngo peza li boma. Parce que né na zaboy. Na yebi na faiblesse à Poutine te. Tant on a loba ke no na yebi faiblesse à Poutine te, c'est-à-dire quoi? Makambo a Poutine abenga nga BBC attaquer kuna sala boy. Omoni kuna voilà déjà que non ce qui Poutine a sala ka biloko wana déjà nga na yebi faiblesse na ya oza na momo à dire te pa nanga po na yebi faiblesse na ye donc on nga na koloba se oui a mais pas na ye nde loko ezoleka epasila azana mot à dire te azana loko moko kolobela ba chroniqueur na ye ba communicateur na été parce que ba yebi faiblesse na ye soit disant moi c'est anoko Pomba sen toza na besoin na yo tika makambo wana tika ba distraction za na ngwana poison ezate yo zonga sur scène poison ezate mama zonga sur scène yo za pombati est-ce que zoyeba ke no soki ozate pomba nani su pomba yo de pomba zonga boye La grande famille, vous aimez vous partager s'il vous plaît. Na komi ko chité. Na si ça na landa théâtre deuxième épisode na tongo na bete la bino moi déjeuner quand ndenge zalaka. Vous comprenez? Nini yango isusu bozana batine nga mache awa tolanda bolanda siko awa Sherika pe abimi ya kosilika tolanda la grande famille tolanda SBC la Bissalo qui est ma soeur. On a entretient une bonne relation. Toi on a problème T. Ce qui m'a dérangé, ce qui m'a motivé à faire la vidéo Oyo et ça par rapport à ce que j'ai vu aujourd'hui. J'apprends sur les réseaux que Mams, ma soeur, aussi la Bissalo, est malade. Et il paraît qu'elle a été empoisonnée. Oh, Sherika, il fallait qu'elle ait la live. Bande boyebini, n'engana cité combo na ye, ya koloba mibali o ba oloba na ke no yo mobali boye toyebi yo. Na kanisa ki nanga na bulaki déjà Sherika
tonton Omar wana parce que bango nde bazaka trop kuna na SB. Mais tala sikoyo na monaki pe na ba commentaire babande koloba ke no boye pona azala netre toboyi déjà zaki ye babande ko bois qu'il est déjà mabanga. Siko aye ko répondre to landa bandeko. Elle a été empoisonnée et tout ça. À un moment, on va monter dans le mot fait sur la naïe. On a tiré un message. Après, on a été détruit, mais on a répondu à des peu flexible, de soutenir les messages à répondre à maman quand elle voit. Après un moment, je me suis dit, bon, peut-être pour tous aller avant midi, j'ai vaqué à d'autres occupations. Après un moment, je me suis connecté à nouveau. Et quand on a suis connecté, quand les acteurs m'ont côté YouTube, on a mis ma publication, tout ça, sur l'empoisonnement et autres. Comme tout le monde, je pense. Et typiquement, il n'était pas connecté dans tous ces deux numéros. Bon, expliquez-moi, on dit aux moi sérieux, il y a un côte à la fond, Nalanda. Quelques minutes après, on a perdu de vue. Bande Romo, Boumi Balé, Batine de Lingabalia. Côte à la côte, on a un hôtel là, quand les autres on va commenter. J'étais très dérangé. Très dérangé, pourquoi? Parce que Nautil a binongo. Je ne sais pas comment on fait pour dire Nautil a binongo. N'a pas les bino ba commentaire. Si l'agent empoisonné, mon toit empoisonné chez Riga. Rolanda. Bandeko ba mona ke ba finga ba fingi ba mona ke ba sala boy ba sala. Bandeko. J'accepte tout. Boyebi ke bo finga nganyoso. Oh, Pépé Nini. Je ne vous demande pas de m'aimer. Non, non, non. Vous avez le droit de me détester. Vous avez même le droit de me haïr. Hey. Vous avez même le droit que Bateli Bino Nyo Kananga, vous préférez Nyo Kananga Bobomi. Vous avez ce droit. Vous avez ce droit. Oh, ma femme, vous m'accusez de tout, hypocrite, avrété, tout ça et autres. Vous m'accusez de tout. Yeah, il faut qu'à balo bapé bon. Tu péchant. Monsieur. Tu commis un niveau d'accusation et meurtre. Bandeko. Imaginez qu'il y a même des gens où on a sur le rana bango, sur le cambobo et batunanga pe mukande à mutunamutwa na base nae. À un moment là, Nino, mais si au baïbete balobanini, pour accuser moto de meurtre. Qu'est-ce qui me dérange? Na, si là, en étant vivante, on a gagné Yango, na Sokakufi. Na habité. Qu'est-ce qui me dérange ou qu'est-ce que je manque na ndenge ou na perdu le mot pour espérer vivante na gagné Sokakufi. Bandeko. Koinangi a prompté. Mais quand vous incitez les autres à me détester, pour gagner quoi? Pour gagner quoi après? Est-ce bien Edinga? Elle sait. Est-ce bien Edinga? Elle sait comment je fonctionne. Au moment où c'est un bouffing à un ami, les alors moi on a privé na ebisier mams. Tande no fingama. Le roi ebinga ebisanga talelanga. Mais même yemoko à s'attendait que niveau il y a un eau batu bana vers niveau comme un niveau haut. Nana na muto défendre ngate. Nana muto laver ngate. J'en ai pas. J'en ai pas. Accusation, il y a meurtre. Banda na banda théâtre. Si l'élo. Non, na mon comédien, peu importe, va rendre tout ça qui va accuser quand c'est la moto poison. Je suis le premier. Ce qui fait que même mon aurait battu, mais tout comme il a wandeni. Si na niveau où le pourquoi, j'ai fait quoi à qui? J'ai toujours été comme je suis. Ndenga obofini la ngana parce que bon mon anga na finga batute na sataka na batute c'est comme ça.
moto nyonso oyo ana numéro ya SB azara gentil, vous savez aussi qu'il y a une autre bobengaye so bobengiye botuniye mams est-ce que vous êtes malade ceux qui sont vrais qu'ils sont malades botuniye so kazobela nini ceux qui sont poison nazoye baté na obana rotila si la bisalo poison on a miracle nini naza tant na comédien mon côté on a la côté na ye hors boulot depuis aussi ça les vrais toi ti les long na lingama au tournage que les gens qui sont proches de moi le savent na lingama dans son mutura benga au moins même si na tante na propos bandeko na kati je crois dans ça langue émission na o décortiquer yango na maloba matière ezebele na kati ya makambo à lobby pour na gagner temps et voilà. Seigneur Jésus-Christ. Au moins, ma camu chéri lobby. Na oya o décortiquer en lobby. Na olamba o kitoko lobby. Alors la grande famille tokuta na lobby. Nata na nous filmer deuxième épisode vu que non na kotinda kuna moi retard et voilà. Chéri Mawa. Bisous là-bas. Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoi TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage sans langue de bois. Sur BBC Mpoi TV, on passe au peigne fin l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakoza la Congolais. Tous à la fière, Yakoza la Africain. Tous à la na bomoko, poto tonga mboka, pona biso, na banda na biso.